Oui, bonsoir, bonsoir, bonjour. Na bande konyo so bolanda vidéo nanga ngande ko la bino moi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or le la meme bino lisolo moko ya Mosinzo. Mama Bijou d'or déjà sa beta lisolo moko ya Mosinzo on ezaki par rapport ya Mosinzo kozi na kati ya famille batu bakufi. Mama Bijou le la amemi lisolo ya Mosinzo ekota na Allemagne parce que ce tolobi ekoti c'est-à-dire ekoti lelo. Donc ekota na Allemagne bambula na bambula Mosinzo nga kobimate. Mama Bijou avandi na yende konanga mwana mwasi na Allemagne mona tanga ville azalite. Maman nanga na bengi ngabina mama Bijou beta lisolo parce que nazo comprendre te. Ba Mosinzo ngo donc Mosinzo msezala esalami ozoyeba te pour nini Mosinzo bego salama parce que eza en face. Donc Mosinzo en face. Donc ndeka mama Bijou alobaka ngana za wana pona condamner mutu te, ngana za wana pona otanga komba mutu te, ngana za wana pona ko loba te ke pona loba boye batu baloba ke oui abeteli intel lisolo ngana zo beta lisolo en général. Masolo o ngana beta ka ezala en général mais ezala masolo o esalami pa ya mutu apesinga lisolo abi Bijou beta lisolo nanga. Sikotango mama Bijou zo beta lisolo oyo naza ko beta yango pona mutu moko te nazo beta lisolo nanga pona bato ebele bazwa conseil na kati ya lisolo o nga mama Bijou na kobeta lilo. Mama Bijou ya kobeta bino lisolo ya Mosinzo ekoti wapi? Mosinzo ekoti na kati ya Allemagne o babengi yango na kombo ya Bundes. Mama Bijou kande na bandana na lobaka ke nga naza mama Bijou, naza Bijou d'or, naza na pona kobeta masolo pona kopesa conseil na bandeko na biso ya mibali, conseil na biso moko ba mama, conseil na bana, conseil na mutu nyonso tu. Mama Bijou abeta lisolo apesa conseil. Mama Bijou asala ba publicité ya biloko ya batu. Mama Bijou asala publicité ya biloko oyo ya yemoko. Mama Bijou asala ataka ba information ezoleka na Congo. Mama Bijou asala makambo presque ebele. Mama Bijou alambaka. Si vous avez besoin de la recette, s'abonner à la chaîne à Mama Bijou. Bidor suivi ma solo à Sika. Vous pouvez jamais dessus. Et puis vous pouvez la recette ya midel na midel. Mama Bijou le ba mutunyo surtout à kolamba à couper sa recette en tout cas à cause la recette n'est cause la bienvenue et pas nangai. Mama Bijou le ba mutunyo surtout à besoin à passer émission na ye à besoin qui a passé émission na ye na Bidor suivi. Pourquoi pas au Rosala. Bienvenue et pas ya Mama Bijou. Mama Bijou en tout cas lisolo nanga ya lelo nazobeta ya Mosinzo koti na kati ya Allemagne lisolo nanga vraiment eza lisolo mo réseau ça la passe parce que tant on a loba ke ngana kondana na mutu te oui na ko condamner mutu te parce que moi ngana zanzambe te donc baloba ke avant longola lipoti na miso muningo milongoli no na miso na moko naza parfaite te naza mutu lokola batu nyonso jamais na koko condamner mutu et puis jamais na koko beta lisolo po na natanga kombo ya mutu. En tout cas bande kolanga ya basi vraiment tous ara nanu na mitema te tous ara na mitema ndenge nga lobake elobama nango ke mobala mutu azala kate. Bon, ndenge mokile loba, point d'interrogation. Mobala mutu azalate parce que ceux qui mobala ngo ya mutu. Mobala ngo ya mutu. Oyebi ko zana mwasi na yo, oyebi ko zana mutu na yo. Ko bima pe libanda te ko linga bato. Tango zo linga bato zo tenter oya okuta na oya kipara na ete azwi na yo. Donc ndeko na ya mwasi abengi nga ya lobi Mama Bijou beta lisolo oyo vraiment moi la moi si mo beto zala na ye na mboka na biso moi la moi sango to yebani so ki ayeba kinga na mobali na ngato ko lobake oui Mosinzo ekipara nango te ata oza mari na lingi na ngayo mais Mosinzo ya en face ndelo ko ezo kamu sangeza ko bangi sanga parce que Mosinzo ko zala en face te Mosinzo il faut sala Mosinzo na wata libanda na moi oyo yebite mais moi oyo yebi beaucoup na banzela beaucoup na ba magasin beaucoup na partout na ba fête oyebi ki abimanda intel aza marié père des enfants aza moi na père mon côté bana soki 5 6 oyebi moi sinaye pourquoi pourquoi vraiment tina niveau wana avant d'abord ko linga mutu donc il faut tala na otali moi sinaye otali pe ye moko mobali
via paso ya poto oyo mwana mwasi ya batuta mosusu abimaka kende mosala mobali yango mpe soki asalaka bavia cascade bazobokola bana na bango yo olingo ya kotiaka désordre na kati ya famille wana pourquoi alors mosinzo vraiment il faut mosinzo il faut yebaka place nini ya kosalelaki mosinzo nango oyo en face ezosala bien te bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya basi mibalo baza bango moko bazoluka basi baza pe ebele soki oluki na Allemagne ozwi te na bamboka mosusu baza na bango so olingi osala mosinzo ozala na yo soki obotola mobali ya bato meka na yo kobeta libanda sala ngo ata na mosika bunda kote wana ta mosusu okoresir mais en face boye vraimen ezosala bien te mwana mwasi yango azolela lobi mobali na ye bamona pasi na mobali na ye aboti na mobali na ye bana ebele bana baleki deja ba 4 bazokenda ba 5 6 kuna bana ebele olingi mobali na ye okimisi mobali na ye ndaku donc ata kutu ba mibali yango penza ya biso ya Allemagne muto yebi mwasi na yo ata kutu kosambusa mutu tina niveau wana bana bayebani bana bakutana na banzela papa oyo vraiment oluki désordre na kati ya communauté na biso na kati ya mboka na ngai na mboka na biso Allemagne otie désordre bamboka ezebele ba France ba Belgique kende na oko linga kuna parce que balobi ke yo za mobali mo linga na yo linga na wata bakuna oyeko linga mutu faut pas pembeni do mboka moko vraiment sali kitoko te ndeko na ngai ya mwasi soko yebi na ozalaka na Allemagne oyebi ke uti ko beta mosinzo moko en face oyebi mwasi wana oyebi ndenge bazalaki na mobali na ye bolia bomela bozalaka esika moko ebi bana na bino bayebani eza vraiment malamu te ata kutu masumu ngo balobaki masumu ekiparala ngo te lisumu mukene lisumu munene ezala te mais il faut utala ba jara ba masumu ngo te au déranger foyer ya moninga pourquoi ta moi oyo yebite ta mozo déranger déjà foyer na ye moté mais ça là parce que ça être humain obiso kinga mutu moye okota na katikata foyer na nge sala ndeni bon siko oya koyeba na boye vraiment ndeko na moi so sungite na yebi bino nyoso tumisatu na mobali na bino mibale na yebi bino oza mwasi kitoko donc au déranger famille foyer batu moi sango yo yebi na yo ye so ipo kendeki na ota mwasi moko yebi te olinga kozwa na yo poza na mwasi kitoko donc avant kolingana mpe mobali ya mutu faut tala na mpe mwasi na yango ya ndako ndenge nini azalaka mibali mingi bazo ba gaz pona basi na bango batu ba olinge libanda po ba otala mobali ya bijou tikana linga parce que mobali ya bidor il faut tala otali na mwasi ya mutu yango avant linga mobali na ye mwasi na yazo nyoko bazomona passe abimaka na banzela na batongo na banini na bamisala bavia passe ya cascade bo mobali na ya sasa leli ye nini pour kosalela pe yo nini pourquoi zotia ba désordre na via batubu yo moko za mwasi kitoko mwasi kitoko so ipendo lati obimbi ozo ya yo moko ube ozo kutu donc mosinzo mo ya niveau likolo par rapport ba misinzo pa pamba donc nazo pesa ka conseil na pesa na ka conseil nange ezali vraiment na journal lelo mosinzo na Allemagne to lembi penza ovanda ka yoka ka intel la commune intel tozo bozo kete ka bo oya lingi oya tiki oya commune oyo ba célibataire oui c'est normal vraiment ba marié et puis mariango nani mutu bolia ka bomela na e vraiment maman esali bien te sopio ponga na yebi na ngayo bien yo po yebi na ongai to yebani na Allemagne ovanda na ba côté kuna musika lisolo euti musika menga na yebi yo to yebali na biso donc esali bien te parce que ba benginga muta pesinga lisolo oyo mukolo mobali abiye na mobali na ye vika ya poto ne to yebi basangisa ba facture donc basala raboye bazongisa raboye bazala bana na bango bavia ko bundana donc azana pe na ba rosté azana mwasi pe ka normal OK quand la foyer ya boye pourquoi quand tu la foyer est-ce que tout le monde a que oui muto mwana mwasi wana azana ba rose mobali na ya sa ila ke belobi oui mwana mwasi akolia mbongo yimo otenga pe na tia mutu mais bavia passe ya ba poto oyo misala mo ya ba combien oyo ba soki ba 1200 ba 1300 o so mobali na yazwa ka pourquoi ya ota dans ni trouble na kati ya famille ya bato et puis bana ba yebani en tout cas maman esali bien te mboka na o vanda na otanga ngote et puis kombo na otanga ngote
mosinzo na Allemagne soki bozali na minute so boza 4 5 6 oyo sali mosinzo ya foyer mobo oyo yebi mwasi wana esali kitoko te za na place à mwana mwasi wana za na place à mwana mwasi wana soki ezala ke yo nani yende mtu asali yo bongo ayebi yo na mobali na yo epo aki akoti na kati na nko parce que soko yebi na mwasi ngo to koloba anga na oleka na nzela papa ngo ube tonton ngo alingi nga pe na sepeli nga na ye na lingi na nga ye mais oyebi mwasi na ye oyebi mwasi na ye soki aliaka mingi oyebi soki azwaka mingi oyebi soki pas azwaka te oyebi so atapola na makolo oyebi soki pas na voiture oyebi vi na bango boyebani en tout cas vraiment ba comportement moi je suis désolée parce que ba makala mususu ngala no ba masumu mususu ekoki na ko yela nga bijouté ekoki ko yela nga bijouté parce que ya na ndeni na olinga nga te na olinga te mobala mutu ngala yebi na olinga te et ça la maté sala mosinzo na musika bunda na zwa place parce que moi ya condamné ezate vraiment na pesa sika conseil na bandeko na nga ya mibali ozana mwasi na yo boboti bana ebele ozana bana na bino ebele via poto via pasi via souffrance ya ba facture yo ozana pona ko aider mwasi na pasana pona ko aider yo na yebite so bino mibale bo salaka oya yela mbongo oya azongisi bosangisi bofuti ba facture na bino na yebi vraiment ba détail wana bien te parce que na 8 ans ya kosola na mwasi na yo ti ko tuna ba détail wana te mais via poto via passe via ba facture chaque jour ba boîte aux lettres mutu donc bosangisa ngo bino mibale ba souffrance wana donc obeti mwasi na yo mo bezala raté il fallait ozwa ngata la musika ozwa to makangu no babi ozwa ba makangu partout musika il fallait ozwa ta makangu musika oya pembeni en face boy et sonner kitoko te bande konanga mibali na colonne to ye bandeni ya ko vivre mama bijou le but ça va vivre ça important donc soko lingo linga mwana mwasi na zaka lokola azali lokola yo parce que ye pas na makila na nzoto yeso asali obongo e koma grave ke mwasi libala lingi mobali libanda yo zo sala e bongo donc ye pas za mutu ezala rapete ke ka il faut mibali basala basi mabe basi ba comment sala mibali mabe donc bo sala na kaka parce que boya za malamu te ye aza mutu lokola yo oyo sali soki ezala ki yende asala yo même okili elobi donc mama bijou na lobi na lingi bino mingi ngai vraiment na pesa na ka conseil bande ko na ngai ya basi bande ko na ngai ya basi mosinzo vraiment topona na biso ba place topona ba place avant pa pe ko linga mutu tali na moi si na yanga ndako azana nini asombela nini mobala ngo asala nini mbongo ngo mobala ngo eleki ebele azana besoin liango na bato bambonga pasi tamsu ba ne kutu boyo msusu bambonga ba basket ezate donc vraiment je suis désolée na comportement na yo maman na kata ya Allemagne oza mama ya bana pe ebele oza mwasi kitoko oza na nyonso mobali oke kolinga mobali ya batu esopio puis la et puis mosinzo ngo wapi en face mosinzo bongaweza la ta musika mosinzo en face à face boy Sony Sony vraiment mkona oka lisolo wana babenginga mukolo lisolo abenginga bi mama bijou beta lisolo tanga mboka na bi jamais tanga kombo nga lobi jamais wala kutu non na ko sala ngote parce que toza ba tuto yebani soki tamsusu ye ayebi ngate ngape na yebi yete meto kutana tamsusu déjà na ba fête donc na ko sala yango te puis nazala pona wa condamner mutu te nga naza pona beta lisolo so ata ba lobi obeta intel je m'en fous parce que nga natangi comme mutu te mosinzo na Allemagne nde tozo loba wese sa na batu combien na onga la yebi na onga la yebi te eza na basi combien o bazo linga mibali ya batu boyebi basi na bango oyebi mwasa mutu wana obike ngala koti wana donc tant yozo kota no za na ideni aboya na mwasi na après so aboya na mwasi ne yo zwi nini to ya ba femme seule ezo matakaka ezo utata mso ba comportement pe yabo mwasi mso azali na mtima mkusa walinga teke bazo ila imbanda o ya yebiye alors akutu sota mtu msuta msusu ya musika na yoka na ngango
mais en face boye to le kan to kutani ye otala mobali no abimaki na o basi mingi bazana mitema ya ko supporter yango te ezala basi mususu bazala lokola ba mama ya kala ata mobali na ya zwelie mbanda elle s'en fout mais ezala mutu mususu ke oui ozweli nga mbanda yango otango ozweli nga mbanda déjà en face donc mosinzo en face boye ezala za célibataire ezala za marié mais yo zui moi mutu nga na yebise ko moninga eloko te c'est ko kiti singa penzo comme singa papier tant yo comme singa papier nga on supporta ngo bongo te ce que to comme vivre na ba rancune ce que to ba rancune malamu te bongi ke malamu mutu na mutu aza na place na ye pona mutu moko te akufa bana bazana na besoin mama bana bazana na besoin papa yo za na bonne santé nga pena za na bonne santé bana biso bayoka atike mama na nga zali papa na nga zali donc mutu moko te akufa c'est ça donc bande ko nga ya mibali oye banane ba place ni bo banda okeli ko linga parce que moi si azala na courage par banda mobali te balobi ekoma na ngoza basi mususu ba banda mibali mais pona nga na yebi la plupart donc basi mingi bako akoko linga teke ko banda mobali donc mibali ndem tu bondaka tango ozo draguer déjà moi sur tango so mona déjà ba point faible na ye ozo draguer ye na mutu na yo ezaki nini otiaki mama ya bana na yo wapi parce que mama ya bana na yo aza loko aza mutu loko la yo parce que yesu ka sali yo bongo akiko linga papa mo oyo yebi et ça le passe hein et ça la passe donc oh kutunga la mona ngwe leki kutuko bomba mutu et leki kutuko bomba mutu parce que tant yo zo sala ngo sala ki ngona nko pa likamwe bomba na ngana ngote bima ngana net biso to vanda na biso musika ngana za musika na bino metana yebia na yebi apona ni mama ngo ye mo kabina nga mama bijou na landi au moins 2-3 émissions na yo en tout cas beta lisolo na nga tanga kombo mboka ya to vandi ngana mbanda na nga bino tanga na kombo mboka te parce que na boy to no tanga kombo mboka so lisolo ngo ezaka ya esalamika na mutu moko mutu ngo yeba oui direct bijou abetelinga mais oyo ezala ngo anonyme na beti na nga mona yebi mutu ngo la beteli ye mais na yebi ke mosinzo mosinzo c'est la malango partout c'est la ngo kana Allemagne c'est la ngo partout mais on a zo bete uti na Allemagne et uti na Allemagne mboko ngana otanga na ngo te parce que na yebi ke na Munich tam c'est la maman moko azana na Munich azolela mobali ne bazuye tam c'est ali na Düsseldorf maman moko azana na azolela tam susu mobali na bazuye na muto ya yebie tam c'est na Arles ezana wapi ezana Cologne ezana mboko ngamo na Vandenberg quand donc mosinzo eza partout donc na tangi kombo ya mutu te na lobika ke mosinzo il faut bande konanga ya basi boyeba place nini ya kosalela mosinzo mama wana aleli alobi ayebi yo bien boyeba ni bien likambo sali vraiment okoti si trouble na kati ya foyer na ye na mobali na ye baza déjà na bana ebele donc osali mabe bana bino bayebani en tout cas zala na motema zala na motema soki ngai yo video ekomelinga eke na obaye yebisa ta mobala na tuka zonga na ndako na yo isaja obenga ta binu mibale boy benga ndeko na moi sipa boyebani senga e pardon kosela ta satala mak wolimbisa pardon kosela ta satala makambu lobo zaki envoûté loba vraiment pardon maman na zaki envoûté na ebite molimo nini ekota kinga mobali na boy na ngai loba ta bongo parce que to kosela ka basata la makambo to na osala na yeba ki yango te oyeba ki conscience na yo yebi ki oyeba ki mais kosela sata na wada makambo ke sata na kote la kiyo tika mobali wana tika ye pone na sololi na mwasi ne azana na molimo ya ko limbisa mobali na ye basa bongo bazala su mingi te na mokili basi ni ba commencer olingi na yo mwasi o ya yebi en tout cas bo vanda na bino a souhaiter bino ba bonne chance. Mais de ola moi ça veut dire ye zana besoin mobali na ye vraiment soko yo ki lisolo nga na ndeko na moi si boya na mobali wana boya na mobali wana potala kake mobali ngo pe asaelelo te wa moi si kitoko asaelelo te linga na mosinzo mo ya musika mosinzo mo ya musika yeta msope soko tsepe po okokotika la yo moko so po lingi bozala bozala mibale ndenge ka yo moko mto lingi mais oyo yebi eboye esali bien te sone kitoko te bala bayebani ipare bala bayebani donc vraiment conseil maman bijou alingaka pesa bino alingaka pesa bandeko nanga ya baso bazo continuer ko sala misinzo ya salité o bazo continuer ko sala misinzo en face ba continuer ko sala misinzo mosinzo moboye na yebi nanga mobali ya bijou
te maza na bijou d'autres kaka na que linga mobali na oui pourquoi pas ye wana zwa parce que ye mo fa linga mobali ye mo fa linga parce que boko kanga akoki ko kanga mwasi ko kanga mobali na makasi te le mobali ngo ye moko il faut alinga ce mobali ngo alingi bolingani na yo na mobali wana boza bandoki parce que mosinzo prenza ezala nango vraiment kitoko te et puis surtout na muto ai oyo yo oyebi ko bebisa foya muninga mboka poto mboka ba problème mboka ba craquage olinga mobala muninga boye kotisika ka trouble na kati ya foyer na ye mobala ngo paza na ye na ba million te vi na biso peka ya ba ko deboye oyo so muto azwa mbongo ebele ta musa likine pe 2000 te donc esali kitoko te ngala pesa na ka conseil balobi na mulili so abwaki libanga oyo alobi aiseki ezuye mosinzo ezo salama partout donc na bande ko nga surtout bozali muto oyo ka video oyo ezaka pona biso bato Allemagne te eza pona mutu nyonso mosinzo vraiment malamu kutu ko sala na muto oyo yebite muto oyo yebite ndenge nga nazala na copine nga mama meje ya beta nga mosinzo ozomona tikeza bien te eza bien to be meje ya beta mosinzo na moi simo bo bazala avenir moko eza kitoko te eza yezo sonner bien te donc je sais pas parce que nga na yebike masumu mususu nga bijou na okosala ngote na okosala ngote on azo conseiller bande ko nga basi toye baba place ni to kokotia makolo eza moba eza pela mibali mususu ya olinga ye ayepona baby saka avenir na yo ayepona ko détruire yo ayepona ko amemelo ba malchance amemelo do amemelo bonheur te amemelo esprit mabe azala ki na ndako na aye na wepa na yo parce que aza tala kaka donc ce que ezala ki yo alikai pas sala yo bongo donc mobali wana amesala na ye bongo yo pa ko sala ka yo kaka bongo donc wana aza na kati ya ndako boza na eka ndenge moko bino surtout boza basi oleki na eloko te boza ndenge moko donc ndenge asali mwasi na ndako ndenge akosala yo donc aza mobali mabe ndeko na nga mwasi mobali wana aza mobali mabe parce que ayebi ke bino mibale boyebani ayebi ke bino mibale boyebani ya lingi oloko oza non esprit te olingi so zaki na esprit ngo lingi te to aza mobali mabe awamimela ba malchance conseil nga na pesa yango en tout cas vraiment boya mobali wana yebisa ye azonga epa ya mwasi na ye soki azonga epa ya mwasi na ye te yo sukola na maboko boya ye ana sima na yo kozwa mobali moko ya bien mosinzo mota mususu pe ya bien oyo yebi na mwasi yango te soki omesana na ba misinzo mobali ba mibali pe baza bango moko baza na bango ebele il faut ka koluka en tout cas bonne chance vraiment mama bijou na lingi bino mingi ngala pesa na aka conseil ya lelo nazo pesa kana bande ko nga ya basi oyo ezala ki oyebi mwasi mutu wana et puis mutu anga lingi yo olingi ezala vraiment malamu te eza vraiment kitoko te na sens que nzamba zali quelque part vraiment tozabiso so bana nzambe tozabiso so to bana nzambe ne balobaka ke ngape na yebanga verset ngote ki mobali azana droit ya mwasi moko mwasi pas azana droit ya mobali moko toyoka yango bongo donc c'est ça sala mosinzo ndenga na kondana na ngate sala mosinzo na mutu oyo yebiete par rapport au sala mosinzo na mutu oyo yo oyebiye et zo sala bien te esopio makasi ndeko na mwasi donc vraiment je suis désolée na comportement na yo boya na o mobali wana amemeli yo bonheur te mama bijou na pesa aka conseil waza matoya koyoka ayoka mosinzo na Allemagne ndeko na nga mwasi oza mwasi kitoko luka mobali na yo ube luka mosinzo moya musika sala na yo mama bijou alobi vraiment tika na yo parce que mobali ngo vraiment non na ndena yo kili solo ya pas match aussi oza mwasi kitoko donc non tika na yo baye na yo tika ya zongela mwasi na ye soki mwasi wana ko linga ata soki mwasi na yo so kotisi déjà trouble la foya batu kosa na wata liboma bela na wata bane benga na mwasi wana yebisa eke mulimo mabe kotaki yo tango zo sala tango yo nzima ki litoyi wana ozaki susu yo te kosa na wata bongo pona mwana mwasi wana balobi ki pardon eza force mobo e liberaka senga e pardon kwa oyebiye
Mama Bijou asukisi na lisolo na nga lelo boye donc mosinzo na Allemagne mosinzo koti na kati ya Allemagne eza ya koyinda donc biso ba Bijou to bimaka te to yoka masolo te soko bengi nga te nga mona yeba lisolo eza te parce que na yeba masolo ba tuté na bimaka te Bijou ki pa via mutu te soki obengi ngo beteli nga lisolo na yo lobi Mama Bijou beta lisolo Mama Bijou akobeta mais Mama Bijou vraiment na yeba masolo te parce que na ki pa via mutu te na mona akaloka na mokili nazala nga moko mais nayebi ke batu bazali na linga bino surtout ba place bozali mais na kipa vie na bino te défaut na nga Mama Bijou ngoyo Mama Bijou akipaka vie ya mutu te donc yango pesa la ki nazala bien nazala na ba problème na batu te parce que nazana problème na mutu te donc à part nzambe nazala na problème na mutu te Mama Bijou alingi bino mingi na pesi bino surtout ba bisous na pesi Mama Rita na Suisse ba bisous na pesi Mama la biso Yvette Okunji na Hollande ba bisous na pesi Mama la biso Yvette Okito na Quadrate ba bisous na pesi ma copine Jolie na Belgique ba bisous na pesi ma copine nga moko privé donc na Kin Bijou la Blanche ba bisous na pesi ma copine Maggie ba bisous en tout cas na lingi bino mingi na pesi banteko nanga tout ya basi ya mibali ba bisous ska bozali Bijou mo salingi bino mingi na pesi ya nanga mo ya motema ya Derrick mo sis ba bisous na pesi Désiré na biso ya Désir ba bisous ebele mobali ya Mama Rita ma copine privée Meje quoi Mama Bijou abeti le bibo mosinzo koti na kati ya Allemagne mosinzo koti na kati ya Allemagne mosinzo eza partout mais il faut y ba place non c'est la mosinzo pardon na lingi bino mingi ba bisous